Ce magazine vous est offert par Aéroport Bar. Bon début de semaine, Nabino Nyon Sozui Libakou et Rolanda Magazine, Nabino d'actualité en lingala facile, plus 243, Mbote Nabino. Chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a échangé avec une homologue naïe à Émirats Arabes Unis. Vous aurez des détails dans le reportage Oyo. Depuis Napoko ya samedi 9 octobre, l'équipe chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a séjourné dans les Émirats Arabes Unis. Dimanche 10 octobre, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a dans une réunion bilatérale dans son Altesse Mohamed Ben Zayed, prince héritier ya Abu Dhabi et commandant suprême ya forces armées ya Émirats Arabes Unis au centre rencontre exploitation ya opportunité et investissement dans le domaine ébélé, présence ya ministre local des affaires étrangères, urbanisme et habitat, hydrocarbures ainsi que eau et affaires foncières dans la délégation présidentielle et ça dit qu'on traduire volonté ya chef de l'État ya ko ramener investissement Émirats dans le domaine immobilier pe misusu. Mokonzi ya mboka na qualité na ye ya président d'exercice ya Union africaine a co-participé na Global Business Forum Africa oyo ezali kosalama na Dubai. Kejo. Crise institutionnelle dans la province de Équateur en Assemblée nationale Bélu. Équateur va salaki message Oyo. Communiqué du caucus des députés nationaux de la province de l'Équateur. À l'invitation de son coordonnateur, l'honorable Sam Bokolombe Batouli, et sous sa présidence, le caucus des députés nationaux de la province de l'Équateur s'est réuni ce mardi 5 octobre 2021 dans l'enceinte de la concession GB dans la commune de Ngalema avec un seul point à l'ordre du jour, à savoir la situation de crise institutionnelle traverse la province de l'Équateur. Des échanges empreints de cordialité et de respect mutuel entre collègues députés nationaux sur la perception de chacun sur la crise qui sévit dans notre province. Des conclusions unanimes ci-après ont été dégagées et endossées par le caucus. Premièrement, le caucus de la province de l'Équateur a pris acte et se réjouit des mesures urgentes préconisées par le Conseil des ministres du vendredi 1er octobre 2021 afin de mettre fin à la situation critique qui prévaut dans la province de l'Équateur et on a félicité le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que le Premier ministre, chef du gouvernement. Pour rappel, il s'agit notamment de charger le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur de diligenter une enquête en vue de faire la lumière sur les événements du 1er octobre 2021 et d'en dégager des responsabilités, de rappeler immédiatement tous les protagonistes engagés dans cette affaire, d'envisager des mesures exceptionnelles pour le retour rapide de la paix dans la province de l'Équateur. Deuxièmement, le caucus promet de tout faire pour la mise en œuvre sans faille des conclusions de cette mission gouvernementale ainsi que des décisions qui en découleront. Troisièmement, le caucus a cependant déploré la récurrence des crises institutionnelles dans la province de l'Équateur qu'il impute à l'irresponsabilité et l'incurie qui caractérisent les différentes autorités qui se succèdent à la tête de la province depuis des décennies. Cet état de choses condamne davantage la province de l'Équateur à l'inertie pendant que d'autres provinces progressent. Quatrièmement, le caucus a également fustigé le comportement de certains acteurs politiques de la province de l'Équateur bien identifiés, car agissant à découvert, habitués à se servir de l'agitation, de la manipulation et de la violence comme mode opératoire en politique. En conséquence, le caucus a pris l'engagement de le dénoncer aux autorités en vue de les mettre hors d'état de nuire et assurer la stabilité des institutions de la province pour garantir la paix et la tranquillité des filles et des fils de l'Équateur. Pour finir enfin, le caucus est résolu de poursuivre les contacts de coulisses amorcés depuis le début de cette crise avec les différents protagonistes, ainsi qu'avec des notables de la province, afin d'aboutir à une issue consensuelle qui bénéficie à la province. Moko parmi Beli Équateur, après ça, il y a précision, là où il y a des crises, où il y a frappé l'institution, il y a la province de Bolanda. Ils ont communiqué au caucus de la province Équateur, il y a des députés nationaux de la province Équateur qui ont ça. Boye bibino moko moi makambu ya nyamu ezali na niveau ya province na biso. Moi matata ezali. Matata on ezali na niveau ya te Conseil des ministres a se saisi dans le Kambouango.
Alors biso to samani potolo to féliciter président de la République. Pe to féliciter premier ministre chef du gouvernement. Pe to wana bango to sepeli mingi na ba mesure nyonso wana bango ba zui. Pona kozomisa kimia na mboka na biso na territoire na biso. Na province na biso pardon. Pe to lobi lisusu boye. Te Équateur kaka crise na crise. C'est que moi problème moko ezali na kati wana. Et pas ba autorité, on dirait bato yango penza niveau ya makambo baza koka ya moto. Pe to dénoncer makambo wana. Pe to dénoncer lisusu likambo ya bato yo batireur de ficelle, o balingi bato ba sala na kamabe et instabilité et kota na ba institution ya province na biso. To sepe na bango te. To lobi boye te to ko dénoncer bato wana pas ba autorité. Pour bâtir bango hors d'état de nuire. Pe to lobi te ndenge to ali biso caucus Équateur. To ko soutenir ba conclusion nyonso ya mission d'enquête au bâtiment Équateur. Pe to lobi to ko soutenir ba décision nyonso oyo ba autorité ba kozwa pona kotia kimia. Enfin, la Mouka Basalaki meeting na bango week-end eleki bozo ba détail. Sikoyo na makama balkanisation wana baye côté la biso état de siège. Comment ça nini? Na état de siège. Yango wana na mobenga mwana mboka honorable Kaseko Azaliawa. Honorable Kaseko Azaliawa alandaka makambo wana ayebisa biso état de siège bilan nango tozali wapi honorable. Bilan ya état de siège yango oyo baninga na biso bamama batata bilenge oyo bakufi bacivile eza 917 civils tués. À part 917 personnes, 463 personnes bazavi portées disparues. 142 villages est commis abandonnés. Congolais bakimi mamoka na bango bakimi 142 villages. Mais depuis Chilomati état de siège, Banguna va progresser. Bakomi na rivière Ituri va progresser plus de 75 km à vol d'oiseau. Nabinawana, il faut qu'on bakissa 42 véhicules incendiés na balabala ya Eringe Tina Komanda. Na 3 ans, il y a pouvoir voler, il y a Chilombo. Baninga na biso bakufi na bitumba wana baza 3929 civils. Azolo bake état de siège ezana bilan positif. Soki bilan ya 3929 civils tués. Moto akaiko lo bake bilan wana eza positif. Tokomenga ye nani? Merci. Le ministère il y a pesté depuis rentrée scolaire et salama le 4 octobre banam susu. Batanga kate na école surtout conventionnée catholique vous avez détail. Depuis rentrée scolaire, au Salamaki le 4 octobre, l'équipe étendue Mobimba République démocratique du Congo, quand Missou surtout la situation en ville province de Kinshasa, ban bazali kotanga te, grève ya enseignants et zali ko persister surtout dans certaines écoles où ils zali conventionnés catholiques face à la situation oyo numéro 1 et enseignement primaire secondaire et technique, excellence Tony Mwaba a dit que situation oyo ezali piège ya batu oyo bazali mal intentionné oyo bazali koluka lelo ko combattre gratuité et enseignement de base matérialisé na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ministre à reconnaître tout de même que grève ezali droit kasi esengeli esalama na ba procédure
oyo elongo bani. Dossier à suivre. ezalaki somo na kimbuta kita awa na commune ya Njili ba commerçant ba buki ba kiosque ya ba expatrié oyo bazosala petit commerce bozo ba détail na reportage. Trop c'est trop ba commerçant ya boulevard Kimbuta na commune ya Njili balobi balembi ekoki lisusu kosala maboyete balamuki na tongo babandi kobuka bangar ndenge kaka bozali komona po ezali ya ba étranger oyo bazali ko continuer na mutu makasi ko exercer ba petit commerce bazali koteka biloko en détail alors que l'état congolais apekisa bango yoka lisolo. Bon, chef, on va dire attends de la mouton moni étranger oyo comme si mboka netra ye akandi pena batalawa atono susu ende mususu so biso zo mboka na biso moko to viva ndenge nini mais étranger mo to eba te akozi muta to ye tanga to mutani ko kuna tanga bimina prince atebole susu awa akangi bato yalo ya muya tongo to kondi ko bukango bukumesa to ya mbango sakaliki to zo eba te to bisiye akolu ko mbango awa mbango biso to na hotel ya pozo mbongo mboka ya batolo makanyo na air nini atebotol butu tomuni atongo tomuni batol yalo tomboki to bawewa na bakopela tobuki yango totongo na kati tipeyeme ekoki te bazongi banyamurenge bandaka ndenge nini po bitumba na ese esilaka lisusu te eza baétranger biso toyokela mawa topesa bango place bavanda lelo ekomi ke bitumba kuna ezosila makoki ya mboka nyonso ekomi okendeka na ese po esilisa bitumba lelo na refera kima tolali tolamuki tokuti na 3 heures tolepela place nyonso bato bakolekela totali boye bama batekaka balukaka moye nini bana basala nini baliala bango bato balekaka awa esungaka bato koto boulevard mituka koya kopita bato ye akangi nzela monene boye ye moko soki tolingi kotala nazoluka nanu ancien bourgmestre aya kolakisa limite atekele referative po soki okei mopanzi adodani kuna okomona ke ayibi mpena mopanzi soki okei na station okomona place ya station na place limite ezali omona ke maison nyonso oyo yatongi eza na nzela soki tobaluki mosusu mopanzi boye tokuti baenje batongi lisusu batole bakangi nzela na ngambu boye soki otali banda basali eloko ezali deja 4 mois 5 mois bakangaka te mais bapenalize biso moye tolekawa eza te finalement tokokende wapi na mboka oyo merci papa Fachi mpona état de droit po tobuki eloko oyo tipaye tomoni balobi eloko te balobi bazongisango na kati merci papa Fachi. Papa ministre en charge économie nationale makambo oyo ezali kosala makaka awa na commune ya Njili te kasi ezali presque na ville province Kinshasa mobimba po na koloba République démocratique du Congo te fongola misu bana mboka bazali kolela ekejo. Cyber Café ezaka na kombo Cyber Ben Lobich kende kobeta DV loterie na yokuna na ba condition ya kitoko okuti matériel ya kitoko ya qualité pe équipe professionnelle. Bana Kinshasa topesi bino mbote ezali ngai ndeko na bino Ben Lobich ya ba Cyber Café Ben na eko annoncer bino que officiellement DV loterie ko banda moko na le 6 octobre pe ekosila mokolo na le 9 novembre 2021. Na yangwana tozali kosenga na yo papa mama elenge étudiant ou azali na rêve américain alingi aya na mboka o esika tozali yaka na lombango na ba Cyber Café na biso o ezwami en face ya Hôtel Phoenix na Beau Marché na Masina na Apocalypse 22 libanda ya Apocalypse 22 pona bandeko ya Changu pe tozali lisusu na 7e mérite fongole esika kitoko pona bandeko ya limité industriel résidentiel Kingabwa Mombele Yolo Boya na Lombango na 7e mairie na place commerciale en diagonale ya Kin Marché ba Cyber Café Ben Lobich ezali wana pona obeta DV loterie na yo selon les normes. Pe tozali koyebisa na bino ete DV loterie ezali kobeta makaka na moto azali na passeport biométrique en cours de validité. Kasi avantage ezali ete soki ozali na posa kobeta DV loterie ozali na passeport te yaka na Lombango na Cyber Café na biso o ezwami en face ya Hôtel Phoenix, équipe monene ezali wana pona ko accompagner yo pona ko remplir la formalité pour être obeta DV loterie na yo en toute sécurité et selon les normes. To pesi bino ba bonne chance et tozali ko rappeler lisusu na bandeko nyonso o bazali na intérieur ya pays na Mbujimai, Ngandajika, Chikapa, Kalemi, Kolwezi
bandeko bazali na Belgique, France bazali na posa pour participer na DV Loterie, tindela biso kaka page biométrique ya passeport na yo na numéro ya WhatsApp po ezali awa pe kende na studio photo bakanga yo photo format américain mais ba imprimer yango te batinda yango mbala moko de l'appareil photo na téléphone na yo yo transférer yango biso to kobetela yo DV Loterie na ndenge ou esengeli to pesi bino merci. Bonne chance à tous pour la loterie 2023. Tout le monde rappeler les sous nabino était année où il va réussir vous avez belé parce que président des États-Unis, la vice-présidente Naye Kamala Harris, basali très favorable na immigration légale pour que Batubaya et belé dans les États-Unis parce que mon salaire les allés awa technologie les allés awa tout apprendre pour na to bongisa Congo na biso to kolisa bana na biso. Bazwa maele ya États-Unis bakende na yango na Congo babongisa pe Congo lokola ba Nigérien basalaka lokola ba Indien basalaka to pesi bino merci. Ba mama kolata kitoko esi yebana grâce ya ba boutique RH Top Model. Kinshasa ba mama ya Congo Kinshasa pe Brazzaville boya bisabango ke banvoiti te. Désormais, pour na kolata malamu, ba boutique RH Top Model et tiki ba porte na yango polele pour na ko permettre bino bozo ba vêtements ya qualité bo banga te po awa ba taille nyonso ezali ba pantalon, ba robe simple, ba robe ya soirée, ya cérémonie, ba chaussures, ba sandales, ma papa, ba ketchi ya solo nyonso esengeli po na ba maman, ba femme d'affaires, ba jeune fille ya swag, boko kuta yango na ba boutique RH Top Model. Bona moto alokoti ngai oyokaka losambo soki bataleli yo oyokaka losambo po mitungisa na bino te po ba boutique RH Top Model ebongiseli bino ba service ya livraison à domicile, achat en ligne, pe expédition na ba province. Chante avec moi, on y va. Jésus, Sambalo la salicinga. Katia pasi asalisi mituna nanga ezwi piano. Pour na plus de précision, bokoki kobenga na ba numéro ezali affiché to pe boleki na ba boutique RH Top Model oyo ezwami na avenue Colonel Lukusa na commune ya Gombe. Référence premier shopping mall na premier niveau Oza Mobimba. Topé Mususu oyo ezwami na numéro 1 ya avenue Mont des Arts na commune ya Gombe. Musika te na école cours Sénègue. Kasi boboza na teke ba boutique RH Top Model ezali polele du lundi kino dimanche de 9h à 20h. Kasi dimanche na premier mall exceptionnellement de 13h à 19h. RH Top Model, vous rendre top, c'est notre devoir. Qui dit mieux? Que yo! Charge à couloir Kimbuta, cité d'ambiance na Tchangu, aéroport bar, bozo wa détail. Na reportage. Eyindie na Kinshasa, eyinda kamabe, temple de l'ambiance ya Tchangu, aéroport bar Kimbuta,
cadre idéal pour na ba divertissement na bino pe pour na ba détente ya kitoko na conseiller bino aéroport bar Kimbuta. O mela-moi kopo ya malili avec vitrine bien équipée na ba DJ professionnel pour na komema bino na ambiance moko électrique. Et bongo ba installation hygiénique, zéro infection et senga kande boye ozo melane siga ya kitoko pe sécurité. PDG Oniva charge ya Kimbuta lobby aéroport bar Kimbuta saute mouton vitesse ya TGV ba voisin ba kozwa vaccin pour troisième vague eza makasi deux fois te otie libaya tolambeli yango. Donc désormais ezala po na ba manifestation na bino nyonso espace réservé ezali outi mikili ya poto ozalaka na Kinshasa oyokaka boulevard Kimbuta na sango boye malamu na aéroport bar Kimbuta. Po soki oyaka Kimbuta okota aéroport bar te seke nanu okoma Kimbuta te nani akoloba lisusu. Aéroport bar Kimbuta Mbatambuta. Hey Kejo. Éliminatoire mondial Qatar 2022, Sengel Boye Bakena cadre, il y a 4e journée, Lobby Léopard à Koueki. Liboso, il y a Madagascar, on a 1-0, il y a Tongo Tongo. Reportage. Welcome to Antananarivo. It is Group J of the 2022 World Cup qualifying campaign in Africa. Malgré les faibles résultats obtenus à l'issue, il y a 4 journées, match disputé dans le cadre éliminatoire de la Coupe du Monde de football Qatar 2022, zone Afrique. Équipe nationale de la République démocratique du Congo et Zalina nous garder destin na maboko pour na compte ya groupe J. Logé dans le même groupe na Tanzanie, Bénin et Madagascar, Léopard bazali ko compter qu'à 5 points en 4 sorties. Pe bazali ko se retrouver actuellement na 3e position ya classement partiel. Pour na koleka na étape ya barrage, Bafov congolais et Sengeli va s'imposer à tout prix jeudi 11 novembre 2021 liboso ya Tanzanie na Dar es Salaam en match comptant pour la 5e journée afin ya espérer également correspondre ba commande ya groupe avant réception ya Bénin à wana Kinshasa na décembre prochain na stade des Martyrs de la Pentecôte pour na compte ya 6e et dernière journée ya groupe. Partie favorite na groupe J, RDC a qui devant Madagascar dimanche 10 octobre qui na score étriqué à 1-0, but inscrit na 2e minute de jeu. Here they come on the front foot. Blow ball in from the right, the chance for the shot at goal. It's turned into the net, less than 2 minutes on the clock. And Madagascar take the lead here. Goodness me. What a start to this game. Classé 3e na groupe, sélection congolaise, Ezali Nassima ya Tanzanie pe Bénin, Oyo bazali ko compter 7 points à chacun, juste liboso ya Madagascar, Oyo azali ko compter actuellement 3 points pe azali dernier na groupe. Hey, Kejo! Delight for the Barea here this evening. Weekend eleki AS20 Club à Marchaki Likolo et à Manier Maignon na cadre ya championnat national. Yalina Foot, vous avez des détails dans les commentaires. Et c'est parti pour cette explication entre les Moscovites de l'association sportive Vita Club
et les unionistes des Maniema. Moscovite, il y a AS Vita Club, Brisaki brevet et invincibilité. Il y a unioniste, il y a AS Maniema Union, week-end et l'équipe. Plus précisément, Mokola samedi 9 octobre, dans le stade des Martyrs de la Pentecôte, en match comptant pour la 3e journée du championnat national organisé dans la Ligue nationale de football, Inafoot en sigle. Choc alléchant, Oyo Pesaki Bamouré à ballon rond, spectacle Moko Nandenge à Kosaranate. Bien en place avec domination depuis les rencontres, Maniema Union a acquis la marque dans 45 minutes de jeu, dans l'entremise de Fabrice Ngaba. Et l'équipe de Maniema qui part en contre-attaque, la belle passe pour l'impeccable, l'avancante de Maniema, la frappe! L'ouverture du score des unionistes par l'entremise de l'impeccable Fabrice Ngaba. Révolté dans l'ouverture du score, Bana Vea qui peut réagir dans 75 minutes de jeu pour remettre les deux équipes dans l'égalité. Pas des fautes de main dans la surface, attention Mayamba, l'égalisation de Moscovite par Oben Mayamba. Un but partout. 4 minutes plus tard, Eric Kabwe entré en cours de jeu. Ayaki qui marqué but ya KO. Qui se bat, Eric Kabwe pour Godili l'épaule de la surface des unionistes. Le centre en retrait. Le deuxième but de Vita Club. Le deuxième but de la Vita Club. Le club qui revoit l'avantage par l'entremise du nouvel entrant, Eric Kabwe. 2-1, AS Vita Club a s'imposé. P. Azali qui comptait désormais 7 points après 3 sorties. Mais disons qu'on les a galvanisés, toute l'énergie que nous avions eu nous, on a essayé de leur transmettre. Après l'équipe de Maniema en première mi-temps jouait grandement sur la largeur et ensuite lancer des coups de banderie en profondeur sur les côtés. Donc nous avons remédié à ça en jouant, je dirais, plus classiquement, en replaçant surtout nos milieux du terrain parce que la défense était obligée de suppléer. Donc on a mis également moins de distance entre notre milieu du terrain et l'attaque afin de pouvoir poser, je dirais, les actions que nous voulions au bon moment. Voilà, après le score, bon, il parle par lui-même. Bon, c'est vrai que sur la première mi-temps, on a été en difficulté, mais sur la deuxième mi-temps, je pense que la victoire est méritée et je tiens à l'offrir à tous nos supporters qui ont dû rester dehors. Bon, je peux dire, certes, on a marqué en premier, mais vers la deuxième période, on n'a pas pu gérer l'air temps fort et ça nous a payé tout cash. Donc ça arrive, c'est le foot. Bon, les regrets, c'est la défaite, On avait toute possibilité pour gagner ces matchs, mais comme je viens de dire, on n'a pas pu gérer l'air temps fort. Mais au-delà de tout, bon, voilà, Dieu nous a fait grâce de part et d'autre. Il n'y a pas des incidents aussi. Voilà, donc on se porte bien. C'est ce qui est aussi bien en dehors de la défaite. Donc, cela est déjà arrivé, il fallait oublier le plus vite possible ces défaites afin de préparer la suite face à FC Renaissance. Aussi notre match de la compétition africaine face à Mamelodi. Baïnioniste na part na bango ba concédé première défaite na championnat national Oyo pe batikali na 6 points après 3 sorties. C'est la fin de ce match, Vita Club s'impose sur la note de 2-1. Dépatière la belle victoire pour bien fêter cette décision du tribunal arbitral de sport. Tribunal arbitral ya sport à Kataki Makambuya ASV Club Azali sacré champion ya 26e édition ya l'Inafoot et Tardaki réaction ya Jean-Florent Ibenge Azaki ancien entraîneur ya V Club. Le TAS vient de nous rendre justice. Je suis vraiment heureux, je suis très heureux, franchement je suis heureux. Donc félicitations, je suis très content de la saison qu'on a pu faire l'année dernière. Donc bravo aux joueurs, bravo aux dirigeants, bravo à tous les clubs, les supporters, je ne vous oublie pas. Donc vraiment de loin où je suis, je pense énormément à vous. Mais au-delà de ça, au-delà du titre, au-delà des points qu'on nous a rendus, il y a une chose que je tiens à dire, c'est que je suis content qu'avec cette décision, on reconnaisse qu'on n'a pas triché. Ça allait être une tâche terrible. Et je l'ai dit, ça me faisait trop mal. Aujourd'hui, cette décision dit qu'on n'a pas triché. Et ça, c'est au-delà de tout. Ça montre qu'il y a des valeurs dans le football, des valeurs qu'on incarne et qu'on veut incarner à nos jeunes, à qui on ne demande jamais de tricher. Donc ça, c'est vraiment l'aboutissement de quelque chose. Spécial remerciement à Madame Bestine, avec qui je reste toujours en contact, pour lui dire que cette abnégation,
cette bataille qu'on a fait livrer ensemble a abouti. Et vraiment merci à ton jusqu'au boutisme. Et le grand message, c'est qu'il faut se battre pour ceux qu'on croit être justes. Il faut se battre pour ceux qu'on croit être justes. Donc, bravo VA, continuez et puis célébrons cette victoire qu'on a bien méritée. Merci à vous d'aussi loin, mais toujours dans le cœur. Le 17 octobre, au rendez-vous, et allez c'est mon con à village Chentemba avec Inos Abi. Zalaka wana kobanga te. Kinshasa balobi zalaka kawana kobujete po ekoyinda mabe dimanche 17 octobre oyo Afro Congo Shilling avec Inos B Innocent Balume, le seul, l'unique de sa génération oyo azali ko valoriser musique ya Congo sur le plan national qu'international. Alobi boye belé na village Chetemba na commune ya Gombe po ekozala somo. Voilà, je vous invite à ce grand rendez-vous officiellement, le Afro Congo Chilling. Ça sera un certain dimanche 17 octobre. Nous serons tous au village Chetemba. À partir il y a 16 heures déjà, Mamboumé Banda, droit d'entrée $15, VIP $50, kasi profitez Oyo, billets zali côté comme en prévente na $10 ya pamba. Pour la réservation, okoki kobenga na numéro Oyo 090 48 19 772. Mutuazangate, dimanche 17 octobre Oyo, Afro Congo Shilling na village Chetemba, Oyo ezwami na commune ya Gombe, juste na rond-point Forestcom, Ozamobimba, Oyo Wapi. Keyo! Leader de l'Est. Allez ben combo. Allez ben di meme. Allez ben combo. Sid. Et l'accent que tu commis dans la présentation, il y a un magazine de l'actualité en ligne à la facile, plus 243. Merci pour la confiance, paix, fidélité, boutique cadeau dédié. Édition Yamokola Lelo na Gisela coiffure na Lost. En direct, il y a Belgique, Olingi, Obenda Beauté, aux Aranamiki, il y a Poto, Sala Confiance, na salon Gisela, coiffure, Ezali et Pai, il y a Yemoko Moussadi, na Nzambe Leki, il y a Basseur, Naye, Isa, Isos, Tina Kilimbi, Ndefi, Elisando Baz, et Simbami Awana Kinshasa, Nélizé, Nando, avec un pacte, paix, idéologie, Boende, Zalakaboti, à tous souhaiter. Joyeux anniversaire, on a la vie, Lundu. Les soldats de la presse à Bunda, guerre, Yamakasi, soda Yamakasi avec un pacte pédologie, profiter dans mon colonayo que du bonheur. Merci. Na David Kalambai, Oyo, Azalaki, Nasima Kamera, Sogi, au CPI, Naba image, Oyo. Bama Tabakita, Babal Kolmabele, na préféra Bino. Ce magazine vous a été offert par Aéroport Bar.